Papa, famille monsieur Zobika par rapport à la baouana. Limbi sangai, et l'on continue à ça la bonne éviter. Petit côté wana, au moins c'est noël madinga. Aïe bani poto mobimba. Mais atira la que libé l'été. Atira la que au string na été au abina na. Tangi la bisnga ba se wana au bati comme takalana. Au baligata Hélène Kalema. Nga pena tangi la bino. Yo pe nga ipena tuna yo. Nga pena tuna yo. Nani oyo yo na bato yo zolo ba pa ba oya mikolo wana aleki Karine Mokonzi. Mingi tolanda bomoko mboko na ba info na bomoko ya mboko musicien boko lega l'homme de Mutuashi ko lega na ya dans site ya kitoko bomoko ya mboka ilunga wetu mwana le padre. Mbote mingi bandiko balandi partout dans le monde entier. Place pour capter site Oyamnen le www.bomoko.com. Le site moko mon continent comme mon boss Patrick Momo que je salue. Encore une fois, c'est Annette Moujinga. Awana Katia beau cadre Oyo code secret. Ya maman Élisée Loufé. Mon thème ya papa Prince Funga. Mais ko beta masolo to panzante ke karaningi zalaka. Mais je ne suis pas seule. Avant d'être vraiment un sujet nanga ya lelo. Awa mpanzi nanga naza ana journaliste munene obino boyebi Megaboul 3 fois swag le mignon de la presse. Yemora s'est présenté pour na fan na bato nyos bayebi moi liloba. Ouais, merci beaucoup Annette Moujinga et na bien rayo et le jeune d'œuf. Merci beaucoup tout d'abord Vana Banda na lunga na chapeau na besa mboti na ba fan tout tout ba sepelanga. Moi c'est Galor qui voulait Megaboul. Bon bah yebité. Moi c'est Galor qui voulait Megaboul. Les gens c'est les plus swag de la presse et les plus charmants. Je suis là. En tout cas, Megaboul a zaye moroté ba internet na biso, na bino déjà bo messani na ye ba le big contrôle technique. Mais l'autre il vraiment makambo contrôle technique té awa nazana papa mukendi. Cordon ya groupe Soleil, mais na OCP la mingi ye moral lo na bino. Papa nanga bonjour. Bonjour Annette Moujinga. Ah, cordon souki karawana mais azaye moroté to zaye susuna mutu mususu donc baza misato ba invité na ya lelo baza misato to za pena ingénieur Joseph. Bonjour madame. Bonjour, on est ingénieur mais sans plus tarder na côté vraiment un sujet na ya lelo. Ah, et ça là vraiment pas si. Comment on a comportement ya ba journaliste on a biso ya internet ni ba benga biso ba fille internet parce qu'on a pena na kati hein. Comportement ya ba fille internet. Yango wana na yambeli bino mega journaliste oyo yepé azama ko na kati ya ba journaliste internet akomeka un peu ko expliquer ça parce que y a une expérience pour aumeli biso ba etoye moi sika ezama pasi mais a occuper ko pesa conseil a occuper sa point de vue na par rapport à makambo ezo lega ba fille internet bazo sala bino mo na ba poto boyebi déjà bakomi ko lemba mingi bazo benganga meanet to baye ba fille bazo sala makambo buzo bo ndenge to ebite ifasiko bokota to yupeno bino bokendaka ezalaka po bote kanulité na bino sur internet bo banda ko na ba lieu public même sala obino bo sala message obino bo faire passer vraiment na ba internet na bato baza partout dans le monde exacté tozo ebate mutako banda annonce nae peut-être à côté ici déjà marambu ya buzo ba ebele ata na suka na ngalinga lo balikambu ya bien mais ekolanda mamingi te po busoto ekoti tellement ebele yango wana vraiment awa nazana mega le roi ya za journaliste mais to zongi la papa contrôle technique mais to sola non mwanda muna mega ibiso nanu ya internet ekoti busoto mingi je ne sais pas bino bo bandi déjà kala eza po bino bayana biso déjà bo bebisa ki déjà nzela ne bandeli to eloko o ba fille net bazo sala c'est du nouveau. Merci pour la parole, pour la question posée ngai Annette, il y a question ya bien makasi. Tout d'abord avant na développer ce sujet wana ma besa na mbote na mukolo site oyo Patrick Momo mon boss. Patrick Momo. Boss na yo pe yanga pe susu na ndenge wana. La besa mbote na patronne Christelle Rose Lumpungu l'uranium de la presse. Mukolo CL News TV. Babona basa abonné pe kunati talaka biso na biso bane. Mais na on pe sou que au monde il y a d'abord problème il y a éducation. Tu vois? Au monde a parlé ceux qui mutaza déjà bien éduqués de base. A une éducation de base, de le bas âge, famille déjà éduquée bien, école primaire, maternelle, atteignant bien. Tant qu'on coule aux nations, on s'appelle au Moussous. Au monde, il y a tant de qui est belé base éducation de base. Au monde TV Oyo, biso ba journaliste aussi ma micro, toi comme leader de l'opinion. Toi la voix des sans voix.
oyo loba o sala ndi ba te beli ba ko influencer balanda. Donc ça c'est n'importe quoi, tout le monde va cause intoxiquer, c'est n'importe quoi na yo wana. Donc faut tout la pina mailler les vigilants na mambo tout ba auto sala na TV. Donc ils ont une éducation et beli ban éducation à palette. Ouais. Baza ban éducation à palette, ba yi na TV au capo, peut-être balinga mi ba la poto, balinga ba c'est à poto. Peut-être pour autant qui célébrité, mais à ça pina na notion de base, tu vois. Donc c'est de l'impolitesse, c'est de la malhonnêteté. Donc c'est un peu ça. Ok, azali qui vraiment yemorote a peut ozana papa Arnaud Mukenge cordon ya groupe Soleil munene obino boyebi akopé ça fait mon opinion na ye. To ebité sur les moko ya éducation to ba parents bazanga ki au moins kopé ça soit ko ça la contrôle technique ninge yemora lobara mais aza wana nga na roloba na place na été na kotika yemoko à s'exprimer. Ai bisa biso nanu eza nini mu pepa sika oyo. Eza po na ebité ba expliquer biso na ifasik na ba upen ba institut to mataka to sala rabongo to ezara. Je sais pas si du nouveau tabac journaliste en y a monde de libanda marambo ezalate donc tout le monde aura awa papa nanga yebisa biso no pesa opinion non par rapport marambo les kana après zo lekela biso. Ouais, merci pour la parole Annette Mujinga. Na yoki ndeko nanga abakisi ko mosusu jaune d'œuf. Donc to boya ngote to appuyer kaka Annette Mujinga jaune d'œuf. Merci pour la question na yo na opportunité bo pesinga. À chaque fois que vous avez un sujet, vous comprenez que le coordonnateur du groupe Solaire, Zaka Mouamaye, il a la bande de l'école, mais il participe. Je profite de l'occasion de faire un peu de la bande. Patrick Momo, quand il est sur Lagi, il a dit que Yonde Mozalisi, Olandaka, Oyebindengani, au dispatcher Makambango. Donc, pour la question de Tuninga, il y a des journalistes qui s'exposer. Na habité bozo sangisa nyonso mbala moko pourquoi ezana ba film susu atindeli mobali na ye vidéo mobali azaka na poto omi filmer ndengo oza ko mi simbo zo sa njoto no mobimbo tindi mobali na buzo bana chango na net est-ce que on appelle journaliste pour ni bozo linga kaka ko donc ko accuser comment dirais-je bozo sangisa nyonso na kombo ya mutu moko pourquoi presse c'est ça presse. Vous comprenez? Donc, ngana yebi film ko tozarane balabala moko asala ki PG wana. Hein? Asala ki PG wana. Yepe to lo bakani aza muta presse. To yeba ko benga soso na kombo soso, to benga nani na kombo nani, to benga nani na kombo nani. Vous comprenez? Donc ba film mususu oyo totala kana bani na ba internet na bani bango nyonso ka presse congolaise. Ok, voilà. Ok, voilà. Papa Mukendi a accordé un bus à groupe Soleil. Azaï Morote tout ça puis un ingénieur Joseph. Il est pas repéré sur mon point de vue. Naïe Marie Azan moi qui sang mingi. Mais peut-être moi li Cameroun qui koloba et ko soulager pe mité bat mususu. Pour papa Arnaud à côté déjà journaliste. Il y a ces peli na inde ba fi batina ramutara na bango sur internet. Azala muta presse, to fi normal mais il est ici appuyé. À lobby Azana est contre yangote. On les a ba propos papa Arnaud à tenir mais aux autres si peu moi lobby papa Joseph to kapeni ni azan ya koloba. Merci l'agent d'œuf. Donc parce que pelming na ba maluba papa Arnaud na mon frère qui est de l'autre côté. Mais ngana par rapport à internet ndé bolobé là franchement. Monsieur Zara ça dépend de l'entourage. Influence à baninga. Tu vois internet ezara ma bêtise. On a robenga le mal nécessaire. D'un côté batum social on a ninga mabe. Ba msuna ninga ya malamu netinga. C'est parti à internet na ibande ko nga msuna iba à partir à poto. Na iba bangote mais na betika kombo moko bo ya famille na mona bimi onde konanga. Mais ba msu bazo utiliser ngo ninga mabe pour ko baby sa réputation à une nouvelle génération. Ya bano ba okola. Lelo bano ba okola ya minito. Tala ba téléphone na maboko bato. Bano ba okola ngona école. Bana ba 10 ans, 8 ans à un téléphone. Parce que yo pexer internet. Parce que tout dans moi 7 ans, sur Facebook et WhatsApp. Bah yebi 8 ans. Bah surtout ba basi. Comprendre. Parce que la minute on a moi na linga kota internet WhatsApp. Amoni photo bongo. Idée aux andine. Yo asa gabi sa papa na moni photo moi mtakala. Non. Ce sont les gens qui veulent influencer
Donc cette génération n'est moi ma bé yo kasi non et peut-être des comportements en ango na pas baninga non ba mususu ba baby a pas internet baninga rose nango bien non les entourage na non moi j'ai des amis ba mela masanga ba mususu ba mela badia makutu mais ma mususu na mona sur internet et les gelinga hein donc finalement penser nous en ango o misabia mam takalo kangisa internet au tinda sur YouTube pour dire quoi aux gens donc je sais pas. C'est des pour là, des pour là. Ok, en tout cas. C'est dû à mon thème à ma bé. Quand on est dans le bag, donc c'est dû à mon thème à ma bé. On va nous na biso base, bande qu'on a biso base à presse. Ok, en tout cas. Les intimité. Il y en a besoin de relation. Il y en a besoin de relation. Exemple toujours. Tous en relation. Au tinde linga ba photo na yo. Ah, maman na mona moi kala. Au tinde moi image pour ça papa moi bien. Papa joue en moi tiens mon internet. Et ça mon thème à ma bé. Si c'est vrai. Donc, alinga kacha photo en internet. Jour où bozaki yona une intimité. Ami filmer yé pas filmer yo. Atiango wala sku de trobete en bas autobi mon thème ezaki ya bien. Donc balinga pena ba quoi. Bazo ça la promotion ya sexe. Tango zo zwaka ya mwana batu ozo tché. Mais c'est mon thème mabe ozo lingo nuirier. Vous comprenez? Ok, en tout cas, on a boyoki maloba. Oh, papa, on a le bien. En tout cas, tout ça qui biso moroté, tout ça sous awana journaliste nene mboka oyo. Mon copain a journaliste na carte internet Junior Doua super mec à rejoindre biso mais ay biso nanu. Comportement ya ba fille à internet, ndé ba benga biso ba fille à net. Ba benga biso même pas ba journaliste à internet mais ba fille à net. Soko le bika kana za journaliste wa tout nos journalistes chaîne nino. Il y a télévision des akana valeur. Mais soko le bika journaliste internet tout le monde a tout invité ici à bailler naie. C'est parce qu'il dit que une fois azo yambayo makambo lo bezala vraiment na nzela te. To ebité mingi kati na biso to leka pe na babon de l'école. Nyon so nezaka première éducation, to base mo pe pasika o to zo luka na internet to ndeni. Bon, un rôle baboué, on appelle ça non bateau, bon, on a eu souvent beauté, donc on a massacré comme on a, donc on a Ming Junior Dao, super mec de la presse congolaise. Bon, par rapport à ma fille internet, c'est des bolos bela, on a un rôle baboué. Mon internet, les lots. Internet, c'est comme la vitesse, ma casse. Bateau belende, histoire bon moi zou, on est bateau TV. Pour on limite que non. La plupart y a des filles où il y a des photos, il y a bien des filles internet. Donc, on a vu dernièrement, il y a des filles TV, il y a tout bayebi, on a filmé la radio, tout le monde a image pour dans le baraque, non ba filles internet, bah bien. Pour le monde na TV on a sauté à net, biso bato internet sur l'équipe bato TV na ba vitesse, na nenga bien. La vitesse, la TV, oui que ce beaucoup de massa no tom soit ça la chaîne mo boé awa no leli là mais yo mta TV moi code ya ernion surtout banini ba fia internet na bi ke baza bien éduqué ça la maramba buzo baté ça maramba buzo baté o ngana yebi mais baza ebele o ngape na oki kozona ba notanga kombo liste ça moulai mais non ça la ngoté pour préserver moi réputation ya baninga mais baza tellement ebele o batina ramitaka na bango sur internet ne me dis pas que baza ma bête Junior Daou Masalangai to sangisi ba journaliste internet parce que il y a vraiment qui ça ba il y a un dicton qui dit ça mais quand tu es des mêmes sachets vous voyez mais il y a des certaines sœurs au internet ba na ba sala mamonati exemple Nabi Belé ba sala mamonati ba Christelle Rose l'uranium de la presse mamu jamais au côté na nzela na ba Belé ba sala mamonati neti ba bijou chiswaka poupée Barbie net yo net mujinga maman n'a rien à voir mais il y a des serres na biso sur internet jusqu'à pour faire du buzz alinga potoyer baye ya ba timbela ye moi code moi succès il ba miso ba mi filma bango moko na chambre ami filmer moko na ta robe soirée vous imaginez il moko na salle de bain c'est douché soit c'est baigné et ami filmer pour voir sur internet wa ko muta boa filmer te ye moko parce que muta bongo ebisangani Annette. Mutabongo webisangani. Nganga lo baboy. Au monde ba fi ou ba sabilo wa bongo. Il y a ba fi au te ba bandi directement na internet, ba fi au ba bandi na TV, ba banana na TV. Ba yo comprend que internet na vitesse. Ndesko ba surtout que l'internet. Ba yo ça ba n'importe quoi internet. Fi net si pena mutu pena net yo. Boye net si Priscilla fi mo bonebi Cynthia plutôt Cynthia na ministre en Angola, Hollanda donc la cadette. Nabi ki yé a Rosé Loranati.
pour que internet et na ba vitesse jamais rosa lo bon mais fi oyo auti TV et marambuta surtout que l'internet ndaye ate pour na romana succès to na sala boy il faut na boira cornanga banini batu ba mona mais ceux qui totali bien ba sala ngo peut-être pour na best ba sala ngo mingi pour na moi il comment balaki yo au mona no comment on a poto kuna ebisio tinela kaka photo na mutaka na zocha code soit tinela photo na mutaka dia na kateli moi lipapo mo avia na zo tindela yo ba rapena be logo te to mana ba reto la ba victoire ba bandal ba na be logo te donc c'est mon cordon oui na ko ka silence accordant te hein na ko ka silence accordant te ce cordon vanini ya bose ka zo bongisa malo belobela ah lobela biso. Ça va? Maman. Bon, comprendre tout ça dans l'espace, dans le code secret. Les clients, ils ont pensé qu'ils ont fait mission. Donc, moi, je dirais quoi? Je vais poser une question à la si moi, si je suis à côté de la douche, je suis filmé sur Internet. Ils ont ma bête, Ils ont ma bête? Ils ont ma bête, ils ont courtoisie. Je vous dis. Courtoisie par rapport à quoi? Écoute, ngana yebi batu mingi o basala ba film ba porno na États-Unis wana. Après que ça film ba mi boma. Ba mi boma te bazara na ba veni bazara ba quartier bazara na ba famille. Ponika ya biso comment ngana. Pardon. Mutu na mutu azana musala na ye. Mutu na mutu azana musala na ye, mutu na mutu azana rôle na ye. Bana poto bola na biso bana zibo yebi. Boss na Patrick Momo ibi makamna lo ba mutu na mutu azana rôle na ye. Une fille simple o azaka na quartier Karaboy. Atatiki nudité na nini avant kutu makambu ya mutakalisation de babenga ngo mutakalisation ba journaliste eza vraiment na succès neti sikoyo. Ba to banda komona ba fille ah bimina oyo tala kutu bakangi photo ba publier mais bilongi na bango na mutu na biso et bana. Mais imaginez-vous Annette Moujinga et si la cas. Mais imaginez-vous un peu Annette Moujinga suivre la vidéo il y a nudité na libanda mais wane gotika là donc et là qui c'est que une journaliste fille au hasard public a koki jamais ko sali kamba bongo pour akotika na erotika na mémoire batu au katinga maloba mama na chuté pardon s'il vous plaît souhait la ngezanini ou bien la poser question bato ba sara ba filmer pornographique bazwaka bango na morgue babimisi bango basali film si bazongisi bango na morgue to bazaka na ba quartier moko boya bango moko si bazwaka bango kana ba veni na bandako na ba neti ngana zana isangela bazui koto bazui basali casting oya telema oya zabo oya kozwa basali film après on va pesi bango kanyaka ba panzani oya biso awa amoni pe que non ba c'est on est un film pornographique. Bah t'es mis ici sango bah poser une question. Si on est États-Unis aux alaraté. Allez la rangola. Parce que sur la journaliste c'est que la journaliste. Mais ma d'accord mususu. Mais encore pour honnêteté. Est-ce que avec ba mission na biso mususu ah peut ba longwaka ba kesa la mission kuna oh na ko sala me katanga ka koto. To tanga ba kombo. S'il vous plaît. Pardon ingénieur na biso appelé ingénieur Joseph Pazali Kamwa. Merci. Vous savez, tant que papa Arnaud a appuyé mon non, il a job. Moi, je ne crois pas. Merci Seigneur Jésus. Oh là là. Par rapport à papa Arnaud à lobby, papa Arnaud Moukengeshaï. Donc, l'homme du peuple. Donnez-le le baboui. Aujourd'hui, ce vote a bien la chaîne congolaise. Hein? Ngai à l'époque, on a ça canal Kin la chaîne Moko Boui. Pendant que ça va film, n'a pas partir à 0 heures. Film un peu pornographique, tout ça. Pourquoi aujourd'hui ça ne se fait pas? Ça veut dire l'Internet censure les raté. Parce que l'Internet nous a contrôlé les raté. Mais chaîne télévision publique, la Congo, tout le monde voit ça. Mais génération Koufi. Mais ce n'est pas un job, c'est de la gâchis. Parce que pour eux, ils ont ça là. Mais à l'avenir, parce qu'il y a des cas dans ma caméra, mais non, attends. Non. Des histoires pareilles. Non, s'il te plaît. À l'avenir, parmi ces gens-là, est-ce que Bike Bamsou le Baoul Kamabala? Oui, bien, non. Bamsou le Kamabala. Mais Oluki Libala. Attends. Non, la Mabala Alliance. S'il vous plaît. Nazala témoignage à maman moko pesa l'église Nouvelle Jérusalem. Azaka ndumba ya azaka la chambre était ya wando saba ando passer rapport tia na ascenseur na Grand Hôtel. Ils ont filmé. Donc tiba mataka. Ils ont filmé. Au Libala. Liba les éloges extraordinaires. Elle côté ce qui n'a pas poto Libala ya bana elle aura gravité. Toba le Mbutu na tongo to kabwani to bani mususu. Mais biso top africain. Biso top africain c'est quelque chose qu'on ne doit pas oublier. Tous les africains. Naina comme lo mo na senine. Biso to ko ta ba bantu.
Toi mindeli te wana o kumisa ba ça ba film pornographique. Toi ba bantu ba zaïro ba congolais. Tokoli na famille moboy, s'il vous plaît, to boza na beaucoup côté. Ndongo sa film pornographique ba boti na yo ba tala ta mususu. Bayana yo ba tala. Poni ba yo ka soni. Bandi wono ba tala. Est-ce que imaginez que non grande sœur na nga Noël Itamba amoni Megaboul a mitiki polele a publié le roi. En Norvège ici kaza to aimé kabongo nzamba Liège. Ici kaza amona sko mega atikali polele na momimo boy wasa mabusoba. Ils ont un sens ti. OK, na so biso baza ba faux. Bon ma baby sim s'il vous plaît. Place comment Fifi siwa place aza maman c'est place aza accompagne que to bungi sujet donc to beti to moi libanda quoi to lobela ba journaliste ba fi au internet ba ça là ba boire ba photo bien te quoi ba vidéo bien te pour na moi ba ninga msusu ndie ba ke moi libanda nanga lo baboy au monde internet oyo ba journaliste opena ki abimina ifasik to abimina ICC to abimina nini opena ki aussi mapena micro abandi internet abandi représenter l'émission internet a rosa maramba bongoté et l'autre toi la confusion tellement qu'internet c'est là pardon tellement qu'internet ezo lokota pardon net tellement qu'internet ezo lokota mutu nyonso surtout mutu tokomi présentateur yango moni bato wana nde ba sa buzo babongo. Donc, si tu as condamné, il faut condamner le patron et le site. Tu as condamné le patron et le site pour que le théâtre et présenter l'émission. Il y a un métier tellement que il y a un vendeur, chahère, mais à comprendre que Internet est la vitesse. Si on a bien à contredire, peut-être on a tort. Comme moi, par exemple, moi, je suis une actrice. J'ai évolué à un groupe, il y a Soleil. Il y a président Mastor, que je salue, mais Naza quand même présentatrice ne me dit pas. Bon, ce n'est pas à moi de juger. Ça va internet, on va voir l'ambition n'est pas qui qu'on juger. Moussa Nangai. Yo mo comme collé monsieur, ozo comprendre nanya ok libana nanya za na kati. Ozo comprendre. Nangina lo babo ndeko na ngai makam to loba ezab exemple. To ozo ngaka na sujet. Exemple on a pesi ya mutu ba sala ki film eza mabete. Moi je fais la promotion de mon corps. Na sepeli nanga bongo ba petit na biso atali pena taille na ina parler zo chômer akie kuna agence moko ba komi miss balatsa bango robe na bibu on a pena string peut-être atali pena nzoto ne boy sambuma tanga on marcher ndengo na devant les gens papa mo pena vandi ba tali boss atali ngaka mo ndeko ba na biso j'espère ba comprendre au monde oyo la TV ba mo na pe ba yoka micro simbi donc ba atala bilongi nous sommes des grands garçons voilà. Soit la mystique à la musique. Là, c'est ça. Soit journaliste, si ma micro na yo, si ma micro na yo, tu poses la question étant journaliste. Et nos sous-journalistes, ils m'ont artiste pornographique. Jusqu'à poser la buzz, aux amants moment mouké, puis balar en OP, il suffira non petit pendant moi mobimaté. Donc, yo moi derrière l'homme le plus riche du monde, à ça film porno. Jamais. À ta 10 premiers dans le monde, dans l'art, il y a pas de pornographique. Moi on est malonga balar na ngwana. Au mieux que ça sonne, c'est dégueulasse. Alex, dans la boy, l'immission se choque tu es son moi toi théâtre exemple ouais problème est mais tout ça là on est bien tout ça là on est bien tant aussi ma micro ça va émission ça là on est bien moi na ebi film danseuse na groupe mo payer bani mais atiki qui danseuse ayo aussi ma micro. Et puis, à comme nous ça soubani le film porno, ba calming te tout monde ba comme bois qui a besoin de WhatsApp calming te ba film on a des hobbies ma déjà. Ah ça film porno. Donc oye non internet soubani no film na nous et puis oye au mélangeant là ba boulot na ba cop no ba depuis qui danseuse oye non internet ba tout ba lo. Net si mo mémoire en internet ah tchara ba film porno et moi ji vena biso mo boya bitumba bavani ne baseli ma buzz mo boye et moi qui abuni amoni muninga c'est l'émission allez abundi si na mbali na ye ba utu wapi donc siko mutu wana na otu ba na exemple wana na kawana na zonge pe par notre momuke na kawana eza problème il y a manque d'éducation to eza ka pona koluka buzz soit Moussalango est changé. On a battu moi grâce à l'école, moi bon de l'école, n'a évité ce matin qui s'est habillé au bon mot. Ça c'est sur internet, il y a plusieurs manières.
ba stratégie belinga mais peut-être ba méthode wana bango ba ebité yo ko ebisa bango pe ngam na eba ni mo quelques personnes na TV tant ba mo na ba bi oyo lo nyameka bo l'internet journaliste mo boy masanga jino daou a eba na TV na internet on va bon style automema style ya TV wana tika mitakala libandate nini ba ebi biso to kena pe mo bo bi chiffre mo pe boy mo koli ya basket net ba biloko toucher na makolo eza kini te utaki ba tous ces mikani vela que ce que ça on plan no tindelera et c'est pour na tike ni na polele na wa ko tanga commenter parce que je suis pas habitué mais ma petite wana ba leka na TV à monter film télé réalité mo mo ba salité capo babi mi c'est sérieux nazongeli accord mo kenge bon to kene pa ya ngako kata ngate pardon na moni mikwe umele kuna ngali na te ya bandeko na ngaboye ngina lo ba par rapport à nga yangona ngana zonga toujours na maloba nga depuis toza nasi batu ba olanda nga naza toujours na alignement ngana condamner mutu te nazo continuer ko lobango na bandeli susu ozo encourager mabe condamner te na obeta maboko so na beta maboko lenga na beta maboko donc cordon mukenge awa azo encourager oza journaliste te comme taka na libanda wana eza maloba cordon so moni mutaka na eza bien te kana yo wana ndenge cordon lo kaka na ebite so eza association ba journaliste biso to kena biso mais pesa nga itan sola nangi na loba boy na ozonga suko loba nde na bandaki ne bandelike o nyonso eza motema mabe mingi bazika na bomwana bakene ba piscine te soko monike oza chroniqueur oza journaliste oza na posa base luka solution ya base kala to yebaka ba maikari ba ikankara za ya kobombana lelo komo yabo komi na liboso lipango moni ba tala sinya munene papa azaka za nkamta ikankara bongo po nini ngana monike no nazana ngana likwanza te na bimbuaka la base mabeza wapi na bandeko na biso wana vraiment tanga osala ba publication na yiwana atiki musala abominani ayibi nani mbongo ayibi nani succès yo mutu no wana tindela kyote est-ce que tindela kyo aboya ko tindela pona a publier nzoto na ye botika mutu na mutu asali loko ya lingi na suka nzambe ndako juger biso ozo comprendre bazo kanga bino pe belé ba journaliste mibali bazo kanga bino trop kokanga neni kokanga ba crime bazo kanga bino trop ndeko nanga botiko condamner bandeko na bino basi eza nini bango balingi bino to bino pe bolinga bango boza union na ko conseil super mec ndeko nangai ya que mingi bakena na ba ifasik lelo to mona bango ba osima micro ba osala ka foin na ko tangelo misala mais atangi pena to kepe collation to lié alongi na ye mituka pipi carburé baby Bolou est sale. Pardon. Moi, je ne pas maman Didi. Ok. Et pas papa débonnaire. Il est qui éducation où il y a monsieur. Moi, monsieur. Voilà. On a une éducation importante. Maman, moi, a commis ses miss. Car à partir à maternité, a commis ses miss. Bah après, on a libanda. Vous comprenez? Maman Pexé, il a causé ma bille. Il faut se rappeler. Ce monde m'inga mais on place en vite. Maman Pexé, il faut se rappeler. Tu l'as dit bien. Après, si vous avez mère, tu as mère Kassiko, mère Tamsa Zena pour ça avocat. Vous comprenez? Il y a l'obito, tout à l'éducation, pas palette. C'est ça, je suis très heureuse de bénéficier de l'éducation à maman Rosti Touka. Voilà pourquoi moi je suis comme ça. Tant que maman Rosti Touka, j'ai besoin. Jean Def Nabiso Net Mujinga, Azala, chroniqueur, journaliste. Ce qui est Kogisami. Nzamba Koumama. Vous comprenez? Je fais le droit. Je suis un homme de droit. Mais je suis vitesse à ma caméra, na tambolelaka, na gesala management. Vous comprenez? Donc, pena osalango trop bien. Peut-être na droit. Donc, nazo donc tenga mamukie mukie. Vous comprenez? Donc, mutu alingi aliambisi tika aliambisi. Nzambe na ko juger biso nyonso. Ne juger point. Bande ko langa ba lo baboy. Surtout landeli peut tam soupe bango pe bazala mo ba problème na bona basim. Ebele. Dernièrement na solo lina grand gérant Isma Kabouidi. Alobi azo separa ba propos oyo cordon mukenge azo tenir té. C'est trop Isma Kabouidi aza témoin na ngai. Gérer espace code secret. Maman Élisée Loufé. Papa Prince Funga. Donc papa on a un magistrat. Na vanda kana air moto zo développer. Et ça la réalité mususu jamais au moins jiba imba éducation. Maman jamais comme maman na o, yo faut comme un médecin. Yo ko to faut comme un cordonnier, yo ko faut comme un chauffeur. Et bon soit que simbité. Ka ndeko na ngai.
Megaboule. So peut-être j'ai des unités ici. Tu bien que mère mais libre dans ça pour ça moi na na beauté na état iné. Il fera comme attends docteur. Mais les lois se retrouver journaliste. Est-ce que le parent va s'appeler là? Moi maloba ah et pas ingénieur Joseph aloba pas chapé moi liloba. Il y a moi qui sango trop azoko supporter peut-être pas propos au cordon azo tenir tes mais il y a intervenir. Oui, excusez-moi. Naza pasteur té mais na cheka moi liloba muki ya Bible. Muki kaka. Bible lobby, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Voilà. Tout a été dit. On a biso ba to sala moi la terre filo ba lobby homme neni nyum d'enquête. Amen. Nous sommes monde c'est le cas déjà. Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe. Mais moi je trouve que cette génération est plus pire que Sodome et Gomorrhe. Parce que imaginez-vous Batou humain que je suis Nabima Namboua mais on est pire que Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe makamwa les ala raté. Annette, il ne faut pas pour encourager Banti Valère. Ne dis papa Isma Kaboudi. Azana Moana, Azana Banana. Est-ce que papa Isma Kaboudi, gérant la biso ya code secret? Il y a code secret, oui. Est-ce qu'on dit maman à mon amour naïe ici Kaza à s'exhiber dans d'autres nébouilles. Et tu ma gloire à Missy. Vous cherchez ma gloire à Missy. Le bigoula tout le monde quand la photo selfie à Mitiki pour les. Ça n'a pas de sens. On est à Sony en famille. Nous sommes ingénieurs Joseph. Je n'ai pas fini. Papa n'a pas payé. Moi papa m'a molobaki. Papa nous kenge shai. M'a molobaki à l'obiboy. Ce que moni moi na yo, oko forcé de que comme docteur ou comme mécanicien ou comme non. Nandimi m'a molobi mais une chose est vraie. Ce que parents qu'on dit m'a dépensé mbongo, il y a moi une option telle. À la journaliste, à Sisi à l'université. Papa, vous dites, mon soana. Tu as combien Sisi a eu un diplôme? Ah, comment ça, buzz? Ah, comment ça, na vie, non, c'est pas honorable. Exacté. Moi, je voulais insister ceci. Au monde des abouilles, tu es belé, tu pointer biso misapi. Pourquoi? Parce qu'Internet, on dirait, comme on dirait, moi, vous, mon roboyer. Tu vas ça la surtout. Tu vois, imaginez biso tu le roi biso aussi si na fatigue aussi nga on attend na fatigue tenga na réveillon kim ya ba coréen. Tu vois, na bimi kuna. Aussi si na réveillon aussi si aux diplôme na yo et puis au bandi boulot na yo okino braquer mon micro mon tout na yo oza journaliste ya wat. Sur internet abo imbala moro point nini ba ta la internet trop de bouzo pas seulement ba émission na biso et ça la bouzo ba. Et puis nini ba bien nini ba tout ba côté ba n'importe quoi internet donc ba ta la qui non internet ils sali image ils sali donc tout est permis donc à mon on de soit sali interview na yo yo image na ye aki a balusango donc Nous avons ça tu finirais na téléphone composé numéro artiste mon boy tu finirais au bengaye allô ndeni tout ça émission et les gars au internet ah ya nga bimission na bino na tala ngo susté c'est dur quoi ba ser na biso oyo ça ba bebisi musala ya ngo eloba na ngo deli bosange alobi bakambo bebi awa oka mama moko boye honorable moko boye ko benga yaka ba mission te tu invite ka ba mission te tu invite ba honorable ba politicien et les gars on a site Songolo ah mais s'il vous plaît vos émissions là moi j'aime pas parce que bon bakataka biso bandeko partout bolandanga na monde juste sera dans l'ingana faire voir le monde pour mon internet et l'équipe TV radio et ça la carte média et l'équipe TV et l'équipe radio et l'équipe ba média nous surtout na vitesse ce que yo to mekana o pesa na valeur na musala wana to pesa na valeur oh et ate que non otiki qui danseuse oye comme mbala moro chroniqueuse on nous présenter tu ko forcer mabe makasi biso honnête moi je fais l'ISP Gombe informatique de gestion analyse et programmation voilà G3 tout qui est facile soit à pic et pas venir sur ici tala niveau ba ya chic tu yana bani pe internet spi bani ni to côté TV muke mais internet ndé bani vimbisi sorti le 5 ans autre kende voilà mais moi bimi 2 jours 3 jours attends ça yebani koleka ngapo nini amiti ki mutakala puis pe na konani pe ba internaute belé ba ko mape kolingaka bongo bino bat botana biso ba ko mape kolinga te ba ko mape kolinga bongo ya banti valeur te alors ça ba anti valeur à bannir on peut pas rester dans la point wana donc yo cordon jamais recul qu'on encourager batika mitaka na bon libanda donc les loso moninga panet mujinga na tikali mutaka na libanda yo encourager ngo
Merci vraiment en tout cas Patrick Momo yo mozo mona Léon a joué ta chance à relobater pour akutela bande ko na net a tienga corps de cou. Donc na ko ka s'exprimer te yeyo. Patrick Momo en tout cas pardon. Sengela ngai. Na lobi boye. Internet est à la maka kaka pa na biso ba bantu te. Je crois ndeko nanga nada ba auto tindela ye vidéo moko outil na Russie. Nada ezole kapé na antenne a donc nazo panzango calamité la chaîne belao. Nada oyebani mokili mobimba. Nani azana ndeko na ye. Alongwe ki chassa mona ta classe papa tinela risa ke lukambo. Vitesse internet kaka ndenge supermarché azoloba etala ma partout. Biso ba bantu to lata bilamba tina zolo tina munoko. Okokoma na nini ba ozapeka batalika anete longola ye. Ozomona. Kwa nini? Monde ezokende na vitesse Android, vitesse à TGV. Kala ba DJ bazalaka te, lelo koma mona DJ Stema, DJ Sombi Jeep. Eza vitesse. Ozo comprendre s'il vous plaît. Tangela nga ba se wana o ba tika mitakala na o ba ligata Hélène Kalema. Nga pena tangela bino, yo pe ngai pena tuna yo. Nga pena tuna yo. Nani oyo na bato oyo zoloba pa ba oya mikolo wana aleki Karine Mokonzi. Non bien. Besa passer un micro. Tobeta masolo ba journaliste. Passer un micro. Au monde de Tingania boy. Naïe. Masolo ba journaliste. Oh ba ebi ko se respecter. Oh ba za bien éduqué. C'est ça. Te neti côté wana. Au monde de Noëlla Madinga. Ayebani poto mobimba. Mais atira la libelete. Atira la string na été au abina. Tozu batulwa nani mami lela. Basi na biso ya mami. Tu vois? Atira la jamais relaxa oh nini boy à ça la émission mais tellement partout batala. Tu vois? Il y a que non, il faut aux à la sonde nini au binana ba soutien au ça et puis au présenter la émission mais mo neti minga ba télé réalité neti au binana ba string neti DJ Brahimi Ibrator na top secret. Aipsinga mega Massa noana les canaux TV internet wana mon cher na moni place mobo amitiki polé mais na boîte voilà caméra zate amitiki polé les neso ndimate la malade qui ne donne leli natanga komo na été nakala fula ezaka na ba soirée te et comment kende ezaka ville mobimba lendi ko mona ba kanga jour wana za ba repo ba DJ ba pakoli ba poudre ba lali mais na vitesse kako to komi na ngoyo et ko na DJ lundi a organisé soirée au Québec, on a code secret plein. OK, pas madame Agnès, plein. OK, donc au moins que maman vitesse ton kenango, bande ko ba me ma conseil dans église. Vitesse internet na boye, ça va pas tenir. Ba comparer bande ko nanga basi na tangi na ba ya mami lela te. Ce qui pour vendre penana mère bien so besoin chance reçoit la mère. Mère oyebi sa yo combien de temps oyo ye asali na musalo yo. Abimi ça fait combien de temps? Au moins que il y a formation c'est belé. Ya ko bimeza mukie yango azana moi ozo comprendre mais mère tanga bandaki tamso za kiti ba sera ya ba na deuxième république ozo comprendre lelo mère ayo ko vanda na Caribou variété za lelo te asali combien de temps ozo comprendre siko ozo mona to tout na paye ya mami tango ya ba même ba français ba ngomo ba lobby la patience et la longueur du temps est-ce que ozo ebake kaka biso ba congolais bo bandaka na Chantal Kani mundenge nini ah oui boza kombo mère bo tchali kolo e abimi bo e asaka film e asaka we asawe lelo mère pouvoir bino le contraire botika bandeko nanga basi bavanda botika bandeko nanga basi bazala à l'aise vitesse Android et ça l'internet vitesse à TGV. OK. S'il te plaît. Nazongi mo maloba awa. Arnold Mukenge, mon frère, olo ba bien mais toi encourage ma bête. Tu vois, au monde des awana na vie OK, il dégoûte Kiminga donc Neti Gilles Maba, s'il vous plaît pardon. Gilles Maba nzete ya mbila. Ba kata ekola. C'est seulement mbala na aza prêtre na niveau monde maté. Sotali momine na parler mère mo respectueuse. Mère moi bien. Atiki mutaka ne libanda. Parce que mon aka lobi ba boti mona aller atiki biloko libanda moi ngo journaliste. Kiso ça film porno bravo. Kene ça film porno. Tout le monde bébé film de comme bébé na Congo ah. On m'a dit non film na porno ite comme libanda. Ça lango mais tika micro, tika biso lisangu, tika ba net misangu. On bon. Ndenge ba donc bazaki vraiment branché na idée. Omoni
tozo solo la hermo na moni super mec idée kimi hermo moni de kunanga zo boaka batu depuis abando boaka na calculer comme da 12 personnes alaxi biso ba catch mais ngana za na souci abande kunanga ya idée toza na ngona vision ozo comprendre soki mabanga tokoboaka na suka vision na ngeza ne et ben voilà to comme déjà ko chuter to comme déjà ko chuter mais en tout cas ingénieur à lobby nazo moment injuste pour nazo pimele maloba nazo c'est peut-être comme ko chuter déjà comment déjà na suka non et ça un souci hein pour papa ont encouragé d'un côté après ça il est bien oui bonne est-ce que Webi et Loroni n'est poussé donc total bien ils ont marché du même avis que Cordon je suis avec lui mais pas du tout vraiment ils ont encouragé ma fille il y a internet batikaka bolumu na bango libanda ils ont encouragé ta place encouragement zouta bota la nga place bolimisanga ko na loba s'il vous plaît boyi place encouragement zouta pona boyi nini etini moment c'est ça la bongo obi circonstance ni akuta nango po akoma bongo pas peu importe c'est parce que toi tu vis peut-être mieux yango peu importe non papa là pour na yazo yango job pour na nini azo yango la facilité azo rambo la facilité allez ça fait famille est-ce que obi attends est-ce que obi ke bamsu aza bon aller sa famille asumbe mutu na famille attends je n'encourage pas atika nanu papa famille musu zo bika par rapport na ba wana Limisangaï et l'on continue à ça la bonne éviter. Voilà, tous ceux maloba et pas cordon a chuté déjà pour te comme déjà na souka. Il y a pas de son métier mutaloba ngwa tirala jamais aux ala zoba. Ah papa. Ceux qui mutalo ka bezi na ye to finga ye te total la ye. Akolemba. To monaka ba maman na biso mususu azaka danseuse pas wera. E mona okamwa nzoto belé boy nani bête sauvage lelo maman biso comme maman pasteur na pression mbote belé moi na biso bandal. Donc ozomona que ceux qui va payer ça cahier mais tant que alinga donc quoi ça andimate mais bati qui est vous comprenez yango na bandeli sur le baquet ngala bandeli va juger point nzambe na ko juger biso nyonso je profite de l'occasion na ba onyo ba Holanda biso oya moni mabe etali kakaye na part nanga bandeko nanga nyonso baza même avis que moi mais baza na moi ba fenêtre moko bazo fongola na pesi maman botinga mbote na Belgique maman Madonga Lula. Mon père au Canada, papa Jean-Pierre Brimbo Mukenge, n'appelle ma petite sœur chérie, Miss Grace Bilonda, n'appelle mon ami personnel, maître Patrick Mongou, on m'a mis mon kumbusu na Paris. Maman, j'ai tout entendu là, maman a exaucé Roger Di Rotsam, en tout cas. Okay, mon voilà, numéro, s'il vous plaît, mon numéro, plus 243 85 00 92 150. Bobenga nga mo so bobenga no passo ba numéro ba ndeko nanga et ça la bien, merci beaucoup. Code secret maman Élisée Loufi. Donc il n'a habité de la remercier. Vous comprenez? Moi c'est nanga Caroline Mondombo, na moi nanga Miriam. Donc avec mon frère fils. OK, quand Debino Bolandi bande comme soupi baza na moi liloba moko ya kobakisa. Un grand merci à maître Patumbo pour la sécurité assurée. Na zonti maloba et pas junior pour te chuter déjà. To comme na souka moi liloba moko ya souka moi conseil pour mbala moko pe pour na bande ko na biso baso bazotika bolum na mon libanda. Pour nanga lobelo mo pour na bande ko na biso basi wana. O boya sa ba buzz, boya la sa ba takala na bango na ba internet. C'est parce que ba découvrir que c'est l'endroit où Barroso là nende konanga tolo ba pouvoir foutre le ba parler ils a internet faut alaxani nae biso ba net nga vinanga like makengo c'est nanga o na Londres nani ani dembo yanzambe atotini langa code zaki avant-hier est-ce que na lakisa ke mutakala nanga potini langa code vraiment question mark. Voilà, tous ceux maloba et pas Megaboul, yé aye bisabiso nanu kotika mutaka na internet za mabeto malamba fiba continuer kana li rwana to bakata. Annette Mujinga jaune d'œuf. Nasi beaucoup comprendre la tendance nanga depuis bande l'émission. Na ko jamais ko betela ba maboko. Baza ba c'est au ba bisabiso cop. En bonne. Ba bisabiso ba cop. Nga à part ba misala misu na salaka mais na linga métier ou journalisme. En bonne. Il te quitte valeur faut prendre la petite wana ba chaka ba choko wana ba nini ba l'écran na ba TV ba nini pe moko peta legi Christelle Rose Lumpungu l'uranium de la presse il y a NTP Prod Papinzo la messe monte monta legi Christelle Rose donc toli na pesa bon ko toli te possible ba pesa conseil na moto linga kindi on sait ki ba pesa ka bonne chance ningi ndiko nga zo encourager bon Arnaud ba ke nzela mona yi nga na zanzela ba Christian nzela na bino donc il y a un juste mbote kaka
na Raf venanga Raf Ngoma hein na Londres yebika vinde to salaka boranga na mira jaune noir et meka bangu le patron qui pesimbo na Civi qui voulait maman na bébé feuf maman qui voulait la star maman na Ndi star pesimbo na masanga matika songo pesimbo na Ans Luzolo Adanakin voilà Ans Luzolo timetitoy arrête de me titoyer to kutana ko kamingi tawa pesimbo na Toussaint Mikani donc pourquoi pas na Yomoro Annette na bandi on a tout bazar na bat bola na biso na biso bon maman na mutama na opesa mbote na otika tel niveau yango mo ngeno na ko sa jamais bloquer na rapport donc yango na biso mbote na Isma Kabwidi grand poète Isma Kabwidi na biki c'est aussi ça yibika journal donc na biso mbote na Magloire Amisi c'est un habitude à ça là ma gloire Messi jamais que tu tika polé na internet dans le niveau DJ Ibrato masalanga ina biso yana so mixer kindoki pourquoi pas na pesa numéro na contact il est kuna ya petit plus 243 ya Willy Moucheni ta niveau ya Willy Moucheni 81 630 7000 numéro moins simple 81 637 000 plus 243 81 637 000 donc numéro là boss Patrick Momo nazolela yo bana na parler ko shoko yaya numéro ya Momo boss Patrick Momo au Mega Bull vita la na niveau répondre ouais boss Patrick Momo donc Passalan Passoza on est ensemble na bi qui to CP là donc Annette Orbing abiso to za CP là ngapela ngai na pesa bandeko balanda nga banine partout na pesa contact soki CP pour bengi super mec junior da au Saranet les balike making ba voiture belé ba salara plus 243 85 132 88 90. Et ben voilà, vous avez tellement ébélé à Kolanda Bisso. Quant à moi, Annette Mujinga que je suis, n'a commis pratiquement na souka. Ce qui n'a bêté que l'Ibakou à Rosola en tout cas, l'Imbisangai. Bah propos n'y a so oh bandi Bisso à tenir les angate bangon de balobi. Donc respecter en haut. Je dis un grand merci à mon boss Patrick Momo, Eric Momo, Pati Momo, Malolo Momo. Bango nyonso toute la famille Momo na pesi merci belé à mon vieux Delibo Sangé, Enoch Kitondo, à ma maman chérie Rose Chituka. Na komi na suka mega ulingo bakseloko. Na nga pesa maman Rose Chituka mwete wana mère na bisa parler. Donc non qui peut cordon azo se plaindre et là on y est beti Olibaku cordon. Ya Willy Moucheni force mondiale. Ya Willy Moucheni nazwa chance via yambanga na parler na vana na balcon na Diemba na melelo na linga nazwa transport et Kemba. Ya Willy Moucheni force na muninga na choisi matata tala goumeta munene na biso veso ko pesinga una somi dema pangu na monga fula. Ya Willy Moucheni que je salue Patrick Momo bana na parler ko choko babi hôpital yaya meka bangu sikoyo yesiko ngabe ya yesiko le seigneur de la terre et mega bango nzamba liège yebina oui mona poto oti poto kitikini po asabilanga bana becteur révélé choisi matata merci to comme vraiment na souka je dis un grand merci à ma grande sœur chérie plutôt ma grande sœur chérie Faïda Moleka Mayombo à ma copine aux États-Unis Sarah Selwa ba oncle nanga toute la famille Soleil Gilit Soleil papa Soleil bango nyos na linga bino tellement ébélé d'ici là portez-vous bien on se retrouve au prochain numéro Junior Kapaya un grand merci bye bye. mingi tolondaka bomoko ya mboka na ba info na bomoko ya mboka musicien boko lega l'homme de mutu ashi ko lega na ye donc site ya kitoko bomoko ya mboka ilunga wetu mwana le padre